Bonjour, bonsoir nos chers fidèles internautes de Kilongo TV et bienvenue dans votre émission présentée par Niclette Tango à la Sir Naturelle. Toujours dans le cadre pour informer Bino. Nous avons vraiment toza et si maestro Fabro a répété poto mega solo là n'a Patrick Bekam ou Aza musicien il y a Via Nova. Sans plus tarder, je reçois pour vous Patrick Bekam. Bonjour Patrick. Bonjour, mbotena batoto, mbotena monde entier, mbotena maestro Fabro, père Abadjezi et Brian. Toujours dans le cadre informé internaute c'est Kilongo TV. Nous avons vraiment carrière artistique. Au banda wapi ti lelo koma na Via Nova. Ouais, Bekam aza na mon carrière ndeza la kaka. Na obetaka ndé na ba orchestre simanda ku, ba orchestre so parler to benga ba orchestre ba simanda ku ya parler. Après, non, les capables viennent absolument Lacoste comme honorable à postuler. On dirait que les leader c'est pas postuler. Est-ce qu'on a musique congolaise? La musique congolaise. Comprendre ce que postuler, c'est que Banzela Naïza et quand on quand ça m'a moussou, faut biso peto yat. Et ça m'a relève. So moni bon c'est que avec la salipé déjà et comment c'est va servir mboka na ndé moussou. Biso servir bon la musique quoi. Donc plaisir il y a trop de coups de la répétition tant pour moi quel est le comprendre kaka et l'ambiance ya boulot tu ça me salaire à la cabo voilà bon et ça ambiance ya boulot vraiment tout ça en quatre à répétition tellement qu'ils l'ont motivé à la Sabino ba live à répétition à ba musicien on sont dès le toyer par maestro Fabro vraiment au banda et pas nani et pas d'idée Lacoste et lelo s'est retrouvé na Via Nova ni nanya benga yo na Via Nova za mtu mo boya ah ndengo yemba boye kuna moyen te yaka na Via Nova tonde non eza ndeto travailleur dans ce temps etani ozobeta musique na talaki nde makambo zo kende préféré kina mélodie na nga nuance na nga yembel na préféré kina za pemena maître pour nda susu éducation bien quoi. Patrick Bekam musique otengeli yango na classe to olali karaboy non mais naimba nanga bien ti na ko ma pe musicien izandeni otengeli yango na classe non musique ya biso musique ya parler vraiment to et outil na parler biso musique outil vraiment na parler chez biso déjà au monde qui va vie ba yembaka déjà père yembaka mère yembaka donc sentiment on a outa na comprendre pété mba mona yemba na kata gam na tikala mba libanda gam ti donc là le monde to bota mina on a parler to kola to va via beta guitare et on a via mbanze moment nani ya mali misambo po ko mo poser ti lelo et ça li que ba subatika biso tika lisco Bekam azaka continuer carrière quoi. Patrick Bekam musique et pas na eza iné azoli na ngo formation te à côté lango inate mais en yemba pe ko leka ba o ba utana ina. Patrick Bekam au sali combien d'années na Katia Via Nova? Na sali 4 ans. Sali 4 ans pemenia mais le maître. Ngana ki ana pipe bimi. Ba mado ba sérieux ndenga na yaki. Après to beti je pense on mbaba. Tera ki kereza ngalbi trakasimo chango esilaka. Sherini nyango esilaka te konyoko la kakangai. Comment ni ça passe peka kanga yo mabala boye sila kala yokela ngata mawai apona susu na point faible na ngo komi point fort na yo parce Maxon kozanga kolinga patri soda za kolo meninga molandri bisudi pour quitter accident nogi moteme to boganga yawe après to ya sukona ba kirchis ndeza 45 vraiment 4 ans. Na 4 ans na Katia Via Nova ou enregistré combien de vocales? Ça lit 6 à 7 vocales. Pardon? 6 à 7 vocales. La Kirsis n'a mis 4 vocales, la 6 vocales. Na ba vocal nyonso yembe na vocal ninyo ebimisa vraiment lelo Patrick Bekam akoma oyo aza lelo azoleka bata wana za musicien ya Via Nova. Bon, lelo bimisa ngai déjà koya na karane na sa test déjà na internet na nini déjà batbana a féliciter nga déjà qui courage il faut appeler na maître au monde na ndenge sala lelo ke sali lelo Bekam akoma tango mususu boye za na yembi vraiment album déjà na yembi ba tera ki kereza ngalbitre déjà passé dans moi genre na suko na kirchis na soki bolingo ezalaki motuka basomaka na mbongwe mena somba jili kintima azala ya ngai
bien privé nakabole na motote nakozala aleze po kozala ya ngai moko ngazala ya ngai ena obeta plan wana nde sali sikoke wana nde vraiment ezali ke Patrick Beckham wana vraiment nde sali Patrick Beckham ayebana vraiment Patrick ça la moins genre et ça moins genre et ça les genre pour sali ozali ah ouais merci beaucoup Patrick Beckham na musique idole na azala nani idole na ngeza bato basala boulot bien ngaza déjà soif à musique ngala lulaka on dirait nyasa basalaka boulot bien yo tangela bisoka oyo donc boulot bien moni musique ezaka mona mutu azaka sentiment andenga santaka ngasiko pembe na maestro na découvrir mon maman belé mais j'aime maestro na linga maestro trop donc idole no maestro nde oya nde sala peke oya na via nova olanda nde idole na sangsa siko maestro na sangsa ba crédit ya miss na sangsa ndo mo sala siko boy na génération obo ya bino obo musicien ni ya orchestre mususu yo ndimaka ce côté ah non les gars chantent bien la génération ya biso ndeta ba mouvement malheureusement ba mouvement pena ba master ba mais là c'est pela nde shikito imbara de shikito ndo imbara nda shikito ndo imba pena nani bon moi ça la vrai ediki bambi shiki asalinga sobolingo botamaka na défaut Salimanga ya betana betaki yango te Esmalua Lourdes Benoît Zeku Claudia Chibangwe nasali perta maternité ya bolingo devine mutombogi me Chibambi na leli côté wana déjà amasta bamba déjà bien stoye sous orchestre ya masa na somo boy ayamba pe bien Raïs pas président de de plique ayamba pe bien à la vocal na bossa vocal même pas bien collaboration na yo na ba musicien ba nini mususu bo collaborande to za na côté na yo oza toujours na ba na Via Nova ba musicien Via Nova libanda osolisa bango te ka bino na bino bon déjà to solanga ba auto bandaka osola auto na sola te to bando sola pe kati différence mususu ezali ezake eza d'habitude na ngate habitude nga tambola da troté nga na moi trop palin bani moi trop palin mais ce 5 to kutana na biso panza anteke ndi da la kaka mais na sepela na batu basala boulot vraiment bien nga lula na bat donc nga so bimeta lelo soka sali na yibi nanga akomoyoka nanga voilà Patrick Beckham nini tolingi to yeba vraiment clé ya nini ya succès na yo nini sala ki on maintenir toujours succès pour ça ba jeune leader suba yebi na bango loté mais mbanga trop na TV nanto mona te oleki na TV o finga o loba eza pona nini kwa nyo sala bongo bangaka ba cracher le un jour tonde neza pona respect ena za respect ya bene na yo respect ya musala na yo ngada na bangati ngada mona changu na bangati donc na ba fils la c'est quoi ba côté ngana ba fils la c'est leader garçon capable ngana da mona changu dana banga ngeluti tout ya à côté wana mais zaka ke respect nous a trop timide ouais on est à ce que éducation de na collège biso na loba déjà troti na loba da troté surtout ninga te to vanda pe bo na loba na ngati aba troté mais des fois te so yo pas ko la buzo bo comprendre so ba ipo ba ko la buzo ba comprendre to kotana nuki na makambo ya faire pardon ya Fabrigas na mon dire pardon o asenga ki et créer les ba problème YouTube mobimba ba lo belango et pour réaction en fallait sur pardon donc et ça polémique qui a dansé vraiment na kati ya nini ya internet selon bino si nani maestro asenga ki pardon est-ce que bon meka yo ko conseiller te soit afandi kaka boye a commis à ça makambo bando sala sengi pardon sans bino boye mona ya ba pardon ana na so comprendre te comme une bord mo boye boss na ngala na mikili ana mikili soye na mekana ko tuna ye na yeba mais na yebi mambo ba pardon ana ti na yebi ngote na yebi que patron nga sala da bat ma bete pour senga pardon mais ceux qui peuvent me sengi pardon za ma bete quand même pardon za arme ya comme sonde mutasali mabe sonde nini boso mutasali mabe siko toloba nini po mutu soka lobi kasi pardon so na yeba exemple
ils ont ma bête pardon ils ont ma bête mais nga e maman na tena me ko tuna na boss na soki ayebi ka senga pardon na tuna pe pourquoi senga pardon na bi ke soki za pona bongo atana mission to sa sumbala sima na yo ebisa makambo pardon ayebi na yango te maintenant sûr que makambo ya réaction a fallu par rapport à pardon oyebi yango petit wana kutu non âge pas vena la vena ada pas bien ada ko la grand frère à boss na ça ma bête ko benga petit mais chroniqueur chroniqueuse à internet en tout cas lobelango vraiment fali akitisi pourquoi c'est nga qui pardon talane ba minimiser et donc petit wana et surtout nous avons mieux placé pour nous répondre à la question bongo ata airboss na obengo na téléphone au sol na ba prêtre a expliqué au neni ali bon nga yebi na mama na ti oyebi yango te mais quand même on a même na internet donc on a na Facebook donc na prendre mon téléphone. Cher internaute, nous devons comprendre que Patrick Bekam a s'échappé na question wana po ayebi tara biso to zami so libanda vie à nous va mettre ebiki maestro Fabro asenga ki fali pour pas pardon en plus fali pour pas réagir ça qui na pardon o asenga ki mais Patrick Bekam alobi ezana ngobongo te ebiki abangi na epo mikolo donc système à prison lobi mabebo ke makala na yebi na makambo na te et prison déjà obi ke na timide nga da mama bat makota ratira voilà donc soki ezabongo conseil nyo ki opesa na deux leaders wana donc no pesa mingi to za la base na musique tota la place nini ba master na biso sub africain place pour ma musique biso to aki lelo to aki idole ya Afrique maintenant to comment ba complexé d'Afrique to ba no envier tout ça l'effort ya olongo lelo kwana to zong sa musique na biso ndenge ezala ki ndito ba no lula ba papa na biso ba koko na biso ezala vraiment bien to ta musique na place que to boma na biso na biso vraiment voilà en tout cas na ebiki ba deux leaders wana boyo qui vraiment conseil et outil et pas Patrick Bekam to boma na te to za bana tata moko mama moko to za la toujours unis pour musique na biso et kende liboso to za la vraiment unis Patrick Bekam to lingi vraiment moi vocalement boye ba internaute na biso avec Longo TV ba yo kayo maladie ya bolingo ezanga dokoto ya album ya sika adigreye digra mwana na ngai adigreye Patrick Bekam si c'était à refaire tu allais toujours demeurer na kati ya vie à Novato on regrette vraiment nini na yo na kati ya vie à Nova non regrette on a plaisir que musique na biso ndenge koma lelo boye na mboka o biso to kende boye na vraiment na plaisir ya trop on a plaisir à trop nini o gagner na musique aux hôtels ce qui naza lelo ndenge naza boye c'est grâce à musique na gagner ba mélodie na gagner lelo ole kapna na nzela ba reconnaître que yim taimbe loko wana ça da bénéfice na carrière ça da bénéfice na vie na biso musique à Congo donc voilà tozo koma vraiment na suka émission na biso tolingi ba internet na biso balingi ba yeba album asika e bimaka et puis nini cible e bimaka donc ba oser la sortie officielle na ngopo tozela toyebi ki ba msusu ba boire kala mingi te awa ba msusu pe ba boire déjà bino tozela tika wa cible makala mingi te cible zo makala mingi te base na radar réseau ya déjà pour na contrôler mboka cible zo ya depuis que si je me rappelle bien mars avril ou même web sanga cible zoya mais si les cible il y a rakati non ils musique tous attend préparer musique la sala ngomba nguti basala ngomba nguti faut que sala musala malamba sala ngoma malembe voilà sans soi non programme mouvement ça toujours répété toujours pour nous préparer l'album na biso to répéter mardi mercredi vendredi na espace à Marilise na station ma campagne voilà place to préparer cible place to préparer radar le maître est mon 12e dan déjà ana mikili ato lamba kande za la kala mingi papa na biso ya pour to continuer ta ma musus quoi mot de la fin na par rapport à émission na biso. Non, merci Nengo Yambinga vraiment bien. Merci Nengo Yambinga. Merci Nengo Masikitoko Boy BBC Tanayo Yarolonga na palin.
Olanda mutuna obeka mais ça linga vraiment bien nzamba pambola yo mode la fin na ngai ezakaka batutu bana posa ya ba dédicace bayemba bango bakotaka na numéro na yo babenga yo tutanga esala bien soit babetika na Facebook bakomi Patrick Beckham Maxon basali moi message et ça la vraiment bien apesi mbote na nga na Toms Infrarouge apesi mbote na nga na Talonde na apesi mbote na ngai na vie na ngai mikolo architecte Jerry Tonsia taleki azate vie na nga architecte Jerry ana leki na ngai ayo leki ye ya solo na yebi na nga te nga lobi ke mtaleki vie azate apesi mbote na ngai na ya pembele ti malunga tsukula kotaza na apesi mbote na mikili donc voilà. Bon, nos chers internautes, en tout cas, si vous avez posé ya numéro ya Patrick Beckham, soit bobenga pour na libanga, bobenga na numéro za affiché, wana vraiment numéro na ngeza wana bozwa Patrick Beckham. To comme vraiment na suka émission na biso nyonso wana pour na ko sepelisa bino ba abonné na biso ya Kilongo TV. Et ça la nga moi bien air bozota la bo s'abonner. Bo s'abonner vraiment na chaîne na bino ya Kitoko Kilongo TV bozala décider. Par là, je tiens à remercier ma maman chérie Keti Chibouleno, à toi Papi Sido, Andersonic Bossemi, mes salutations à toi, couple Mouimba, à ma grande sœur Espérance Moussanga, non peut savoir vraiment ma salutation, ainsi qu'à mon réalisateur, le réalisateur le plus beau, Coco Dema, ma salutation à eux et belé vraiment, bah oignon se basalarana pour nous soutenir nga, bah camarade nanga, Winike Kana peut vraiment mes salutations, Rich Mbambi, bah tu es belé vraiment, je vous aime beaucoup, au revoir.